Mbote bandeko batali arrête Kilimbushembo eza bino molobeli arrête Kilimbushembo bokotana YouTube nanga olekeli nga pe nalekeli yo oyi kotikela nga pundu nga pe na kotikela pundu ezanga ndenge wana baishe wana TikTok ndi biloko ya TikTok ezanga ndenge wana awa na ena lisolo ya Marcelo dabanzi yango ndi eza na top matière asika yango wana olika Marcelo akenda ko prêcher na kati église ke akotika na molimo ya célibataire asoluka bala mwasi batebeli ba regretter bato sa 40e jour kala mingi te eumeli Marcelo azolobaki aza na molimo ya célibataire wana eza molimo ya célibataire ozalaki marié mwasi akufi osaleli 40e jour wando bengi molimo ya célibat c'est que ba français ngo prêcha quand on prêcha rapidement et bi français te eza molimo ozande veuf eza molimo ya célibat ozande veuf ozalaki na mwasi akufi koloba te ke olingi molimo ya célibat c'est que ba français ngo botangelaka wapi Marcelo respectez molimo mwasi na yo pas même 40e jour ekoki yango nde bato ba prophète ba prophétesse bazobima ba deniles bazobima ke yondo bumaki mwasi prophétie zolakisa ke yondo bumaki mwasi se marier commis remarier eza biloko ya secret ndako c'est que ozala na secret te fanda kimia toyebi ke mosala wana ozali ebongo ozala na mwasi pembeni mpo koya te na beba ntango obalaka blanche wana ozalaka paster mpo koya na beba te na basi mosusu fanda kimia temporize Marcelo temporize ntango okomona otali olingo bala nde okoya koloba siko na bakolo na yo to famille na yo ete omemela biso na réseaux sociaux eza te okende koprêche po ete olingaki ekóma na réseaux sociaux mpo na nini mpo oyebi yo moko na église no ntango oprêchaka elekaka na réseaux sociaux yango nde okende okolobela likambo wana akomi remarie oyo molimo ya célibat Marcelo totala nanu yo tala Blanche ndenge azalaki na yo ndenge ozalaki soki mbongo te Blanche alinga kolingo te to mitya sikoyo na place no oza na mbongo te olinga oza ndeni Blanche alinga kolingo yo moko olobaka nanu témoignage mokolo monaka Blanche aye na bureau asalaki soki sapata vert tia soki nini yango yo moko obiki quelle cette belle femme po yebaki ke position ozali okotisaka mwa kweche soki kweche te yo olinga kozala ndenge wana Blanche nde asokoli yo Blanche nde apesi honneur mpo yo nde obali yo mpo pesi honneur Blanche akei oza na molimo ya célibat te oza nde veuf totia kombo na place nango eza molimo ya célibat te soki olingo bala eza secret okobenga bandeko na bazo oza na bandeko soza na famille ke ngai ekoki sikoyo na bala mpo mosala nazali nasalaka fo nazala mwasi pembeni eza te okosopela na baréseaux sociaux ekomi matière kaka yo Marcelo alobi ye bao bakisa lelo balive na TikTok bolingi lokumu mingi papa mpo ozwa succès ntango ozoprêche ndenge wana ata na kati église bana Blanche wana baza kuna baosepela te babiyoka papa mama pas même 40 jours euti kokoka yoka papa makambo azokende prêcher avant kolobaka babi faut kotourner le long cette fois Marcelo c'est que oza na secret te c'est que oza na secret te oza na molimo ya célibat te mais oza veuf il faut kokende yoko na sengi na okendaka bapoto kende okota sous classe à français biso tobi ba français bien te mais toyebi ke bakobengo veuf bakobengo te molimo ya célibat célibataire ezali mwasi oyo aza na mobali te
mobali pas aza na mwasi te abala na vie na ye te to basala séparate baza déjà bami sépara baza divorcé nde afani côté no pe coin na ye nde wana babengi célibat mais yo oza veuf corrige cette phrase respecte molimo ya mwasi na yo obwaki yango na réseaux sociaux po ezwa top po orégner boka maxino ngalo po réseaux sociaux nyonso yango na yango okota YouTube yango okota TikTok yango okende Facebook yango Instagram yango ngi olingi lokumu tango ozobake olembi kofanda olingi molimo ya célibataire ya célibataire c'est que tango ozalaki na Blanche ozalaki déjà na moko aza pembeni mpo ndenge ozali na okei kaka lelo olobi te kokokoko okoki kobala mwasi c'est que tango ozalaka na mwasi no ozalaka déjà na mopanzi pembeni remplaça azalaka déjà nga naza na mingi ta koloba bokotakuta bomi abonné na chaîne na nga Arrête Kilumbu Shembo TV nayebisi Marcelo aza nde na molimo ya célibataire mais aza nde veuf azobanga kombo wana veuf ozobanga kotia kombo wana veuf okobanga mpona nini yango wana ndenge nde ekomana na dictionnaire yango nde ezaleli yango nde bakobenga yo bakobenga célibataire Marcelo ozobanga kombo wana se kolingaki mwasi na yo te na bana bakosepela jamais na bandeko ya mwasi no bakosepela jamais bakoba o kaka toujours eleki ata moke te olia ata akosola biso na famille ake kobwaka yango na réseaux sociaux ata famille mwasi bakosepela no te bana bakosepela no te ya ndenge wapi na biso Marcelo soko obali bana bakosepela bakoyokana na mwasi ono kobala te mpo mwasi na babima makongo asapanzi sango mama analyse mama makongo asapanzi abi ayebi mwasi ango azaka na église wana c'est que tango ozalaka na Blanche obanako soko obali lelo tolobi c'est que mwasi wana tango obanako kosa Blanche oza kosaka na Nzambe c'est que mwasi wana bozalaka obetani magoda kaka na église wana nakoloba mingi te nga na fingo te na binde bongisa kaka phrase non mpo oza mosali ya Nzambe oza célibataire oza na molimo ya célibataire mais oza veuf tika kobanga kombo wana dictionnaire ekomama nde ndenge wana ok. See you, bye. À suivre. Épisode de Kolanda pour Mathieu Ndezorini.